Matondo mingi na balandi na biso ya Tatangunza TV ezawa biso bomo mesano mosali na bino Kainda Mutombo Ganye Mbulumande na ye lisusu liboso na bino mpona kolakisa bino evenema ya lelo nini esangisi biso awa nini tokolobela po ezali evenema oyo ezalaka monene mingi mpona biso bavutuka baetondimela sango ya Fumuki Mbangu. Nde bongo lelo tozokende kofete mbotama ya Fumuki Mbangu toza le 9 mars 2021 oyo pe ezobalana na centenaire ya Fumuki Mbangu kasi lelo tozana na centenaire te tozana na naissance oyo ya Fumuki Mbangu. Nde lelo tokosolola na Tatangunza akoyebisa biso Fumuki Mbangu aza nani, ayelaki nini, susi na ya Fumuki Mbangu mpona biso bana na bango bayindo ezali mpenza nini. Nde bongo bokomona na plateau lelo tozali biso moko te toza na bomo mesano Tatangunza oyo ayaka mpona koyanola mituna na bino nde kotindaka yango topesaka bango barepondaka. Apart Tatangunza nazokende na koyamba ye Tatangunza boye malamu na plateau na biso lisusu. Matondo mopanzi sango mbuta mutu Ganye Mbulumande tata na biso Kaina wapi ibongo bobo mesano tozoko betumba oyo bo ilingi Fumuki Mbangu ndi biko bali. Matondo toza pe na docteur na biso Lemba asi akomeka ko se présenter awa baye kotala biso pona événement oyo toujours par se présenter. Merci beaucoup papa. Ngai c'est docteur Clovis Lemba. Na vandi na Kinshasa, kole na Kinshasa, na sali na Monkole, centre hospital. Ebele ba ebingai na Portland, Maine, États-Unis. Intérêt na ngai koya kosangana na baninga ezali parce que un fauteuil baka origine na biso, un peuple qui ignore son histoire, c'est un peuple qui est perdu. Parce que lorsqu'on connaît pas son passé, on ne peut pas détruire, tracer son avenir. Donc c'est un peu ça, je suis intéressé à connaître l'histoire de mon ancêtre. C'est un prophète qui a honoré notre race, notre peuple. Il mérite d'être connu, il mérite d'être enseigné, il mérite tout. Donc comme les bouddhistes le font avec Bouddha, les Chinois le font avec Confucius, Mao, pourquoi pas nous? Nous avons une histoire que nous devons honorer, nous avons un tracé, une civilisation qui incarne Fumuki Mbangu. Donc merci beaucoup, c'est ça qui justifie ma présence. Matondo mingi bomoni ke bango baza bato mwa lopoto za mingi mais yango te ko empêcher biso tout la émission toza na ndeko na biso tata Ombala eza bongo so na prononcer mabe te donc Ombala matondo mingi Ombala osongo na asira ko sabino tina bayeli awa. Bon, merci beaucoup Papa Bora. Donc, Korea nana awa eza invitation ya Tatangunza parce que tolobelaka mingi souvent ngala po na ba anglais mususu mandeo ya awa tosolaka mingi à propos ya makambo ya Afrique, comment Afrique ekozala sauver, comment tokolongola ba souffrance au peuple africain aza assujetti. Donc le peuple le plus faible au mokili mobimbe monela bakosala tout ce qu'ils veulent. Donc ma grande surprise avec ça qui non toza na commémoration ya anniversaire ya tata Fumuki Mbangu ngalo kwa congolais en tout cas na koza la ignorante na kombo wana parce que botami to yebiso ya tata Fumuki Mbangu donc na mulai pe na mukuse sauf que nazalaka penda plonger na makambo mote mais naza invité na koloba oyo nga na yebi à propos ya tata Fumuki Mbangu pe o na yebi te na kosepela pe na yeba yango. Donc naza informaticien na travailler na Congo, na travailler un peu na pays sous Afrique lokola informaticien awa na Portland naza lokola travailleur nyonso parce que kokoma na mboka bato il faudrait apprendre ba langue makambo nyonso et avec le temps soki nzamba bongisi tozi ba maele tozonga toujours et pas na biso pour okende ko bongisa. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Matondo tozala ndeko na biso pe aza jeune mais toza na sengo mingi a se présenter ezali tata Balolange à moi qui n'a prononcé mabe mais je pense que ça yango batinda bon ngai kombo na ngai Noël Balolage
j'ai été invité par papa Nabiso Ricardo Mesa. Abengisaki ngai bon comme mesano pe nazalaki na besoin na ya na zwa moi éclaircissement sur ba question mususu o naza nango mpona concernant notre prophète Simon Kimbangu. Ingeta matondo metoza na tata kabanza tokopresente sur terme ya ozala ya mesengo mingi soki bapesi mbote na batelespectateur na biso. Mbote ngai tata kabanza tozali mpona kosepela mbotama ya mfumu Kimbangu. Donc esengo nde yango wana toza nango lelo okeli azala na biso nguya na ye matondo mingi atondo penza na banzi toza kokoba na émission. Ok, matondo mingi vraiment bando basili ko se présenter awa tozokende sikoyo na kobanda na émission na biso. Vraiment tata Ngunza matondo mingi na misala uzozosala nayebi ke eza mosala moko eza facilité. Vraiment topesi bino matondo mingi kasi événement lelo eza lokola ba événement nyonso te tolingi bopesa biso historique moke ya Fumu Kimbangu mbotama na elakisi nini mpona biso et puis souci ya Fumu Kimbangu ezala ini malobo mboka te matondo mbutakai na mutombo kwa nyimbo lomande bobo misano wapi mkola lioza mkolo munene ya tina na communauté pe na loposo molinde mobimbisika bazali soki tokataki message ya Fumu Kimbangu malamu ilengeza mkolo lelo oyo baloposo nyonso benge bayebake bayendo basangani mpona kokomisa molimo obateli na bango kasi lokola message ya Fumu Kimbangu ezalaki étouffé na colonisateur yango saliki tozokoba yango kino moida za bongo bososoli ya lobiko na ye nde bongo Fumu Kimbangu yambo bango baya ezalaki nilengi mwasi mbona age ya 22 ans mama Kimpavita wapi oyo balakaki koya ya Fumu Kimbangu voluze bandombe ye bongo teyaki mateya oyo tozoteya tozokoba pamba te alingaki kozongisa ancien royaume Congo zonga bomoko to ya Afrique centrale oyo loposo pembe kataki déjà na ba mayele na ya mabe saliki mama Kimpavita azwi libaku azaki na mwana na Mkongo bandeko ya iteni ya église catholique bayebongo kopesa ordre batumba ina mwana na Mkongo na Mkongo na kombo ya Kembo ya Nzenza nde ekosala ete mama Kimpavita tala ilenge mwasi na âge ya 22 ans a parvenu ko secouer ancien royaume Congo na munene na mwana ezalaki bapesi susu tante soki batikaki message ne balobi ke moyindo l'église na bango toujours kokende na kokoma kosilaka badete baondima sanga Fumu Kimbangu sango ya Kimpavita milef po bongo bazongisa bomoko na ancien royaume Congo wana na 1704 baye bongo kotika biso mama Kimpavita na libaku batie pena bakoni batumba ena mwana na Mkongo na kombo ya Kembo ya Nzenza wapi molonga na bango mutaba wazali lokola secrétaire kwa compagnie message to itinda o mama Kimpavita yaki nde ye alakaki abo tumbanga na mwana ona Mkongo Kembo ya Nzenza ye wana mbangu difika aswe kama zvedi mokundo le maye ma bomba ma akoya susu kobota tanga koya kobota ma iboko kokate kokanga bosembo oye akoya nango donc ma Kimpavita atiki biso na nzela ko tumbanga na pasi e ba piaki ba bisi mayote ba indo bongo la ka message ete to na nzambe moko Yesu bongo atiki mako na mutu mobimba habité vie na nge eza ko contenter na message o ya libération ya peuple Congo peuple africain donc c'est qui a résisté devant mon mécano ya ba catholique ça qui bongo Bernard de Gallo na Laurent Delic ba prêtre catholique ba commanditaire ya kutumba mama Kimpavita de cela biso pasi le 2 juillet 1706 mama ya Kimpavita elengi mwasi tobengaki yaya aye bongo kotika biso na façon wana ezali bongo pasi après kaka kokende nde phénomène moko eko botama soki mwana kufi to mama kufi ndenge loposo pe makomi bongo kopiéger kotia ba vaccin oyo ya kobeta biso kotrike biso kosala epidemie bana nango kala
bakoya kotia bapoison na basource nyonso ya mai soki mama aboti akufi to kopiéger babuka batonga tout ça bakozwa mwana balalisi ye na se batali kote moi ezobima e inspiration eli bakombela déjà kimbangu fula mwana nana botamaki te e soki babeli kimbangu fula mwana bakozwa baramu eteni ya nzete kopepola mwana kimbangu fula mwana bona mopepe kota na este leki e mwana na mama bakozonga na bomoi donc mutu donc mwana mutu na mama bakufaka susu te mileko wana et ko salama période wana ti aucun prophète aucun sauveur aucune personne na monde aya yamboye aya kombo ni sala bikama mais histoire wana batangisi biso te or na cours ya religion biso ba misike boto tanga religion africaine mais to tanga makambu musika ya bapaya ezala ni parce que tozo continuer œuvre ya colonisateur parce nde ya moya omoni tozo pongite ya kololenge kani ya kusala éveil ya conscience ya bandeko bande pamba te moindo aza muto mayele aza ko apprendre même na kotala mais ba activer ba kangie kati na eloko moko l'amour du Christ l'amour ya Mahomet l'amour ya Bouddha et kangi axe wana créatrice kati ya baindo tokomi kosala lecture mokili c'est le monde occidental c'est le monde ya lo poso pembe nde sali Afrique za lelo na bas de l'échelle mais tozoya omona ete vraiment na yo sala mati to ekoma nkola mbotama ya fumuki mbangu neteni ya mbanza nkamba ebongo na actuellement to babongo Congo central parce que déjà baye déjà ba yaki déjà bongo ko Kabola Afrique en 1885 déjà conférence de Berlin ba Kaboli bango mais Fumuki Mbangu siko déjà ayeko botama en 1889 donc conférence de Berlin Fumuki Mbangu après 3 ans ayeko botama et en 1889 Fumuki Mbangu bongo ba moni jour moni le 9 mars mais yamboye abotama déjà ba boti na ye bazwaki déjà ba vision de bongo ba ndoto pamba te bazalaki mingi ba ko sala kisi ya bokoko bazalaki mingi ba o babande bongo ko bikisa batu na bokono moni esaliki Fumuki Mbangu poni libota wana o bazalaki mingi lié na tradition et culture africaine esaliki Fumuki Mbangu ayeko bimela na libota wana makila ipona maki bongo Fumuki Mbangu ya bango baya aina kopesa kombo na po avi kombo ya papa te na mama te donc mama kuyela bongo mama Luezi na tata kuyela nde bongo baboti ya Fumuki Mbangu mais aye atiki kombo ne Kimbangu samba tenir compte que kombo na déjà babanda ko belela ngo et ça la bikambo et Fumuki Mbangu ya bongo ye aya 3 jours avant ba aigle ba ko sillonner territoire ya Nkamba et bankumu ya Nkamba balobi ete sinya oyo lobi ete toyamba mukonzi moko munene na territoire na biso et babongisaki mboka bamba mobikisi joka dia le 6 le 7 le 8 le 9 mama na biso akebongo kobota Fumuki Mbangu Fumuki Mbangu le bongo aye etoloba te oyo Fumuki Mbangu asalaki ya bikamwa ya mini kasi Fumuki Mbangu ayaki pena pona nini soki prophète to mobikisi aye pamba te population libota na ye akotaka na libunga nde batindaka molimo mobimba mobate na bango akoya kozoka nzoto koya kozongisa population wana peuple wana na tina na bango na raison na bango na nzela na bango poso bango na lobiko na bango yango komona ete ba prophète batinda minyonso babengaka bango banzambe po nzambe eza différent na die pamba te bakoko le babenga nzayambi ele mundele azolanda bakoko na biso pour teka bango pamba te premier fruit christianisme memaki la traite nucléaire vente donc bateki biso au nom ya chrétienté c'est que bakoko bazokima na bazamba komi kobelela être suprême na bango tata bampongo tulendo kuiza nzayambi donc tata mokeli yaka awa mabe ekoti nzayambi donc nza eza bongo mokeli mbi eza bongo mabe yaka mabe koti et bazo répéter mundela bia babela être suprême bango nzambe komoni nzayambi moni nde eko sala ete etikali bongo na ekoti na vocabulaire Congo nzambi lokola être suprême
nzoka bakoko na biso e bayebaki bongo être suprême azalaki owapi abane kopesa bango bandoto mayele po basorganize société na bango sali ete fumuki mbangu molimo wana sikoyo bane kobelela ayeso kobotama na nzoto ya mutu po asala œuvre salvatrice, œuvre ya rédemption, œuvre moko makasi esalaka babikisi ya race nyonso et esali ke fumuki mbangu lelo aye kobotama aye kobima mal compris veut dire population a capté qui un message bo et longo bana quitté ya mona fumba na banda ki na bikamwa asali audio stoyeba a c'est possible bakufi bongo ba bazaki miso ko ya kufa pesi bango vision et ba bosono bazuko tambola et asala ki makambo o tiba hôpitaux et kangama ki ba me amtuka na kamba même takufi na nzela ba keneka na kamba ba bongo lobiko donc ne e ko sala ete fumuki mbangu asaki ba miracle wana po batu sikoyo ba tourner regard vers ye po appeler bango sikoyo ba information du jour actuel pour permettre l'homme noir alongo na bokambami ya Occident akota sikoyo azonga na nzela ya kipwanza oyo bakoko na biso bakambama kiyambo bongo mundele akwa bongo ya kasi ba passer kaka 3 mois na message fumuki mbangu 3 mois kaka librement 3 mois azo déplacer côté ado asali 6 mois au total les bons ali kokende na Katanga prison à vie moni donc fumuki mbangu ayaki pona ko bigisa lo poso moindo alongo na ignorance na bokambami ya ba religion étrangère azonga à la une na tradition africaine oyo wa bakoko ni bakambama ki ya mbongo mundelo ka bongo ya poto na ko kambama na politique na biso na science na biso moni na religion na biso mais lelo mupaya ayeko ya akumbeli biso mai oya ye alongoli biso na religion ya bakoko na biso avec animisme donc croyance aux esprits pambate na eloko nyonso molimo azali oyo aza ko déterminer connaissance wana ya moni na mai babenge bango babisimbi simba matungulu anza donc ba emilimo ezokende ko simba connaissance mais mundi asali lecture moka mabelo bibi simba aza mutu mone makolomiki apese forme moka mabe façon que to banga contact na bango moi donc milef mutamaya fabela mulimo batami na mai même na sama même minéré yana ba milimo bimba zo détenir connaissance minéré moi ni yango mona ete éducation normalement ya faisa ma éducation physique veut dire botangi lecture physique botanga sous partie spirituelle ya mai obile boke koye kola exemple leli mutakosala ba mino lelo tango nzamile mfumu kepe nza po tongo ezopusana eloko ndenge naloba soki bokoki kolakisa valeur ya date ya lelo mpona bayini ezopesa connotation nini donc bakozwa yango na ndenge nini ezolakisa nini parce que tomonaka souvent calendrier romain ezobanda après naissance ya Jésus-Christ batie l'an 0 donc lelo depuis Jésus-Christ ekobotama na ye ti tokomi lelo tokomi na 2021 depuis koya ya Jésus-Christ mpona biso fumuki mbangu aza koincarne nini et puis connaissance oyo ayaki nango par rapport ndenge tokoma kokalcule makambo ya Jésus-Christ malombo mboka bino matondo wana toana calendrier étranger mais to parachego pelo to loba donc fumuki mbangu oyo wana logique nango ezalaki il a fallu biso après l'indépendance tozonga avant l'indépendance donc fallait to tika maïman sur le posopi makumbela kibiso tozonga sikoyo bakoko bakambamaki pambate enseignant ya mbazaka moyindo oyo atangisi ba grec ba romain bango bazaki ba pionnier ya révolution eteni na bango kuna ya Occident mais lelo l'homme noir so komi élève to komi malandangulu ya ba loge ya science ya mopaya et ça était commissaire aliéné mais fumuki mbangu otobenga fumuki mbangu za bonzambe tu tukoloba na langage normal aza botata mokeli pona biso na mosuna na nouvelle ère donc aye ko banda lisusu e bandeli ya sika kati ya bali ko bayi bongo babungisi nyonso ya moni l'homme noir aza bongo na valeur te ta la ti costume cravate ta ko azo ba français ba anglais ba kota nyonso ba pa portugais devant un blanc ana poite ana valeur te pambate aza détaché na tradition na culture na yedi bakaboli moyindo na kiboyindo na ye et akomi bongo tono vide donc akomutia makelele moka batiki na luyembo na mabina na ba kombo ya ba couturier étranger a kenda kosala
publicité ya bilamba ya bapaya donc batiki bongo moni donc ya moni na code noir na Europe qui va considérer ça comme ba meuble ba homme de plaisir ba to ba ça et c'est un plaisir kaka baza bien na balé na mabina na ba sport baza bongo na ba problème ya changement mokili ba problème ou ya solution mokili mo za absent na science za absent ala représenter le côté o e bandi na ye moko ana ne fungi mbango kwaza botata mokili na biso aza bonzambe po na biso po tozo na nzela nde bongo na nouvelle ère oyo biso fungi mbango za e bandeli ya manaka na biso utaye zwaki mbotama ayaki na musuni le 9 mars 1889 ti lelo 2021 toza bongo na 132 ans moni pendant calendrier siko e bandi na bango na manaka na biso ya kiboyo na kososola bino donc biso toko calculer calendrier na biso kobanda na 0 ya le 9 mars 1889 exactement donc wana nde bandi nouvelle ère na biso calendrier na biso donc soki tobi tocalcule na calendrier na biso bayindo lelo toza na 132 ans depuis koya ya Fumuki Mbangu matondo nde na bongo bandi batelespectateur bazososola moke matondo to pashe po bino boye etandisala kangonga bandeko mpe bakointervenir matondo mingi maintenant ba ezaka atele mituna mosu akoki kointervenir façon ya commentaire ingeta donc yango omona ete pasi ezozala na biso pamba te tokeka na mosundi bongo totiki molimo or sengeli molimo na nzoto bakoma bomoko muta koma être vivant bon même lek nzambe asali mtazaki cadavre ebembe bakolatisa ke lamba oyo yalingi te ebembe bakolatisa ke pai oyo yalingi te siko tala bayindo balata lamba o même moi makasa atikwile balati lamba oyo yemo alingi ta sali peut-être pe origine nango te mwindo alali bandango kutveli yemo aza pas même ta hôtel ya architecture na ye ayebi yango pete aza puna pete moyindo bapesi ye kisi bamesi ye kisi oyo ye asali ta yebi mpe origine yango tala mpe na laboratoire moko pharmaceutique mpe te eza te est-ce que omona yango normal lelo normal Congo premier exportateur premier producteur ya coltan ya nini ba matière oyo ekozala na mokili biso nga na kolanda bino mais toyebi premier producteur ya coltan za Rwanda ya toyebi te mais sikoyo bino bokomiso na RDC ndeke ntango batiaka baproducteur na bamboka RDC kutu balobelaka ete balobelaka mingi Rwanda bino bozokende baye premier producteur tozokomprendre Rwanda nanu azalaki nanu na zone francophone akomi anglophone pamba te bintérêt na ye eza garanti na États-Unis kumu na bango na tangilenu awa moni donc baza ba nilotique na peuple Congo ya Congo bino bozotanga na tata balobelaka ngo biso te balobelaka barwande bango te ba premier producteur oza na raison maboloba kasi mpona ni esami bongo parce que babase arrière loposo pemba lingi déstabilisation nanu ya parce que Congo na 9 pays frontaliers nini ka chiffre 9 est-ce que oyeba chiffre 9 soki eza nini na bonzambe Congo na chiffre donc soki Congo lelo selon un philosophe écrivain France Fanon Lobi, l'Afrique a une forme voilà où la gâchette se trouve au Congo. Voilà France Fanon. Moi je suis ce qui Congo a la gâchette. Nini yé ce qui a désactivé et importance ya arme ya mundu qui ozala nini. Ils ont la jouer. Ils ont tina penalty. Nzoka bongo Rwanda na mabele na ye aza na matière wana te bakomisi premier pays ya tozo ya aza nango te mais ezali kaka bongo nini ebalingi conflit ezala na ba sous région pamba te et l'homme noir a s'en sortir te mais esengeli bongo biso moni totonga bondeko po totia ba structure de base oyo ko permettre biso ba génie créateur na biso ba exploiter matière première na biso lelo wana usine te industrie te Kongo na diamant tanguza wala tukepenza musika tokene na Fumuki Mbangu vraiment tokene na Fumuki Mbangu bino po bino nde bokoti biso na ba production ya constant debi ke richesse nyonso wana eza mabele makasi na biso eza mabele Fumuki Mbangu akende okufela esika
nkita nyonso ya Congo ezali ezalaki mpe na ntina mais tozalaki kaka na besoin koloba bandeko na biso basosola monene ya fumuki mbangu mpo na biso bayindo donc eloko mpenza toza na souci batelespectateur bayeba fumuki mbangu aza nani epuis valeur na ye par rapport na biso bayindo ezali nini nde eloko tozolobela yango wana matondo to yam topesa dokotolo mbota lemba maloba topakasheve telobango fumuki mbangu azali porte d'entrée na biso na connaissance ya transformation ya minere fumuki azali porte d'entrée na biso ya kotonga boyokani ya bakoko na biso fumuki mbangu azali bongo porte ya élévation mpona biso peuple noir donc kozanga koyeba fumuki mbangu aza bongo kozanga koyeba nzambe oyo atindaki tata mokili oyo atindaki ye mpo abekisa biso bayindo mpo akomelaki biso information divine amate mondi bo tozwaki mateya tozalaki désinformé tozwi mateya ya bana mosusu tograva yango nde ekomisi biso babiloko ya kozanga ti tokoyi bongo bamarionnette tokoyi bongo bato ebiloko ya kosakanela emoni moyindo atekami na mokili mobimba pamba te alandaki loposo pembe donc fumuki mbangu ye wana aza bongo nzela ya bomoi mpo na biso na nouvelle ère oyo kozanga fumuki mbangu aza bongo kozanga nzambe nde connaissance ebatamaka na molimo emolimo nde ayaka na information na mosuni ye mosuni amatérialisé oyo bongo ezali nabombami kati na nature en tout cas nayebi te soki nako peut-être nakopesa bino motuna eza kama moke par rapport eloko moko tata uti koloba po permettre biso tolong nalingi na sala natuna tata question moko eza mwa mokuse différence nini ezali kozwa connaissance epai ya milimo na kozwa connaissance epai ya nzambe mpona omona oloba de makambo différent donc milimo olobi tata Simon Kimbangu aza porte efa connecte biso na baesprit mpo tozwa est-ce que mpo mutu azwa connaissance pas se connecter na baesprit ya baesprit humain ou il faut se connecter na esprit divin c'est un peu ça question na ngai yango wana matondo biso toyebaki nzambe yango na balobi baboti baza banzambe biso na otolobi bato ba banzambe c'est baboti baza banzambe donc bazali bacanal ya okoma epa tata mokili basambelaka nzambe directement te courant oyo tozwi so ozwi simba mona barrage ya inga esa badeka nzambe aza trop puissant et bon atebenga ba hiérarchie spirituelle ezali même Jésus ayakisi na jardin ya Gethsemane na kosambela abeleli na prophète bacanal na bango aucun peuple sauf race noire azo bafouye ba ancêtre na ye mama na yo koko na yo wana bota mama na yo bidi akufa te l'homme ne meurt point aza en vie atika corps physique a changé. Donc, on a comprendre que réponse, cela veut dire, poto mon lumière wana ozoloba, nous devons, pardon pour la français, tous se connecter dans l'esprit humain. Voilà, n'a pas coco babiso. Donc, na terme moko on comprendre que donc l'esprit humain c'est ça. Exactement. Pour la ligne, pour bango, batikis le corps physique, ba vivre réalité oyo, ba na façon ya donner wana. Parce que ba sous batiki nzo comme stop esprit comme na molimo tu vas juste donner spirituel basé ba na connaissance de difficulté physique et ba juste information divine ou ba ko permettre bino ba faire solution ba problème bino ya omoni na Afrique pena e bantu ba musu ba bateli tradition ou moi c'est pas problème so ka là il y a une autre solution problème mais ba ça bon même au baza ko landa biso moi zo bela bikaka te ona mama na ya bote a boya pela biso sala bo zongisa boy et mi ba mona bazali. Donc pour dire que bali ko détourner biso et ba solution à problème na biso laisser l'Afrique ba solution à problème na biso pototiki nzela o nzambe ataki ba ko na biso batambolaka pamba te mama no be na nzambe leso mama na batela kio ateke lamba o poyo o kende kelasi mama yo lelo sumbe na bilamba mama sikoyo akufi bakufi akomi siko molimo eza conscient so mwana bolingo wana souci na yo azana ngo. Parce que nini yo okobenga mama na sikondo oloti obenge esprit mabe obengani obengani bola munekei parce que il faut y ailler parce que yende nzambe atie pona yo parce que yende maki 9 mois libubu andi maki passe pona na bo moi sentiment spirituel donc si ceux qui ne comprennent bien naza un peu na confusion comment na ngina loba tout le monde à l'époque ba sango ba catholique ba yaki na kini na Congo pardon basango babandaki ko bazalaki loka ba intermédiaire entre biso na banzambe donc moni mutata bomi mutu il faut ya oyebisa sango nzoka tubela wana ezalaki trahison mobimba
sanga kozwa message wana yo bomaki ake kopesa yango mpa bapolisier ke bomoni motu oyo bokonda koluka wana kingandi mutu abomaki. Alors na réveil baeglise ya réveil ntango ye na Congo na mboka na biso bango mpe baapprendre biso boye ke non soki oza na problème il faut okende directement epai ya nzambe oexplike ye problème na yo kende pa nzambe explike ye problème na yo mais passer par Jésus selon baeglise ya réveil faut lekela par Jésus osengi nzambe. Alors donc en tout cas makambo koloba nde nalobi na bozinga bo excusenga batiama peut-être en français nazoloba vous m'avez pris à pied levé dans un même pas un silo même pas ni normalement makambo na monique pona ngai tokolobela ngo autant de fois tokutana tolobaka makambo parce que makambo eza tellement vaste ba vie ya batu eza incline na kati donc makambo eza important makasi donc je crois que faut toujours attendre tolobela makambo ouvertement prochainement si ceux qui n'agoyat normalement il faut n'anima papier dans le monde il y a makambo eza profond mais toujours un peu superficiel toujours likolo or eza makambo eza vraiment donc base même existence humaine donc c'est un peu ça. Donc je crois dans le temps, dans l'occasion de ce il faut même biki na veut faire aussi mes recherches par nakoya pour te comment tu vois la parce que tout le monde qui est vraiment profond makasi. Merci beaucoup. Pensez d'abord, merci beaucoup papa. Merci beaucoup papa Ngunza pour l'invitation. Vraiment pour Nangai, je préfère Naloba mini français, Baoba Ebingai. Je parle très bien parce que je suis des Kikwit. Mais au moni message de pesa va congolais. Message de lobby Zamutouya, mais tant ils étaient. Moi, je vais discerner un mot malamu et connaissance et alakana maître. Oyo Babengi Tindani. Donc c'est le maître qui initie aux disciples et les disciples bazo panza sikoyo na ba peuple nyonso. Yango na lobaki ni bandeli le Bouddha est arrivé, Shiva apesi ate ya bandeko na ye. Lelo komona ke bazo continuer développement na bango na ki bouddhisme na bango. Bazo continuer na développement na bango na hindouisme na bango. Bawo pe va continuer développement na bango na maomé na bango. Biso tozala na nzambe na biso ya kala, nzambe Mpungu, Tolondo, Zakoma, Yewana, Mungu Baba. Ce que tant le monde est lié, l'anthropologue, le professeur la Pika, clairement, ils ont atomisé notre culture. Ils ont atomisé notre civilisation. Normalement, religion, terme religion, ils en étaient, moi, trompe-œil. Donc, moi, le couteau, mon combo, imaginez. Parce que même Bible est salénité que non, et où t'as qui na lola comme Batbaloba. Bible où t'as na lola, non. Ils ont concile. Concile est là qui c'est une réunion. Il y a Batu Basangani, Batu Amoi Boania, Bavandi, Sikamoko. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit voilà, mettons ces versets dans la place telle. Oh, verset D. Oh, Matthieu 3, verset qui gagne. Ils se sont entendus. Alors, n'entendent n'a pas basali beaucoup mon boye. Balobi na buku amona kutu nyonso oyo Jésus a sala to kwa ite komango nyonso oyo to kwa kokoma to kwa ite komango. Donc ils ont laissé des vides, des espaces, des déserts de connaissances que bino petit peuple soko vandi au croate koye ba vérité à solo ezani. Et quand ils prennent l'histoire d'un ancêtre oyo appelé ça biso valeur na connaissance initiatique à makasi ya monde au-delà net Simon qui manque. Ils ont bloqué la connaissance. Peuple ignorer qui était Simon Kimbangu. Ils ont bloqué cette connaissance-là, dans ce sens que même dans l'école primaire, on pouvait enseigner l'existence de ces grands prophètes noirs. Ils n'ont pas pu permettre que Etangama. Ils n'ont pas pu permettre que ma connaissance soit makasi. Comme le dit mon vieux Onalinda Kaming Cheikh Anta Diop. Il est dit bien, ça c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, je le lis souvent. Anta Diop a dit, mais si vous avez une UNESCO,
On doit changer le système d'enseignement. Mais pour nous changer en mot, on veut vous laisser d'abord dans l'ignorance. Alors que l'ignorance tue. Vous en avez repéré. Sur le sali physique, les termes repères, point de départ, exact. Comment est-ce qu'on peut sauter? Voilà, on est bloqué parce que l'esprit de l'homme noir, l'esprit du Congolais n'est pas ouvert. Il est plus avilisé. Donc, a commis moum, a commis avilisé veut dire qu'il a commis chose. Et loco. Alors, on a les lois qui oh, nzambe bondi langai moule beta, oh mususu nzambe bondi langai manyoke kauka. Siko oyazo bere la moule beta, oyazo bere la manyoke kauka. Oyazo senga moi, oyazo senga butu. L'esprit, quel esprit vous invoquez? Vous invoquez et par quel chemin? On pouvait bien répartir par notre ancêtre. Oyazo pesa. Simon Kimbangu a Yinzila. Aya Kinzila, il a dit des termes. Oyo ekofungola connaissance na yo porte na science na bakoko na yo ozala na connaissance ya bien oyo ba venir na yo oyo ba origine ya mboka na yo comment est-ce que okosala po ozala na ba problème minité na existence na biso ba indo. Donc on honore Simon Kimbangu neti prophète na biso mais tala ba université tozala mo ya université Simon Kimbangu na Kinshasa. Qu'est-ce qu'on enseigne na université wana? Est-ce que vous avez sa histoire, idéologie à Simon Kimbangu? On enseigne Simon Kimbangu comme religion. Est-ce qu'on ne pouvait pas enseigner Simon Kimbangu comme philosophie? C'était un philosophe. Pourquoi est-ce que Mundele n'a qu'à Belgique à Sala, église Simon Kimbangu? Et Zed n'a qu'à Belgique, église Naël. Et Zana Bamindele, Belge, Bazola, Bate à Simon Kimbangu. Et Zana Bamissous, va témoigner Simon Kimbangu. Ce qui est au long de la politique. Quel est le politicien congolais aujourd'hui au Lobakeno Natia date de naissance de Simon Kimbangu et Zala honoré na Congo. Ils n'ont pas de pouvoir. À Kolobango, l'homme va l'ongolais na ministre. Pourquoi? Parce que tout ce qui s'est fait au Congo, dans le bien spécialement au Congo, ils ont remotely, ils ont commandé par la Belgique, l'Occident. On ne veut pas que l'homme congolais azonga na état ya force spirituelle. Les Njinga Nkuvu qu'on a trompé va PC Afonso Ier. Donc on a continué à tromper les Congolais. Les Congolais pensent qu'il fallait un hamburger n'importe alors qu'ils pouvaient faire l'hamburger chez lui. Nous avons pensé que nous avions des modèles qu'on vient de trouver à l'Occident. Mais ce n'est pas des modèles. Tomoni bateau azoko sayo lelo asangani mwasi na mwasi babalani mwasi na mbo balani yo sala moté. Est-ce que Aza modèle Moutouana? Aza modélité. Voilà. Maintenant, ceux qui vont mourir, ben rire, oh, bah la qui s'agit Bible, bazo salam, bah comme la Bible, comme ça les locaux étaient. Mais bazo salam. Est-ce que vous croire dans Moutouana sous? Est-ce que vous croire dans? Il faut croire à tes ancêtres. Et moi, je suis quelqu'un qui est vraiment, moi je suis cartésien. Dans la rationalité, dans la pensée, excusez-moi, na lingaka 1 + 1 = 2. Donc, si vous prouvez ngalité, tu n'es pas capable de prouver ce aux anassi. Alors, comme on est là, avec la Bible, a prouvé une erreur, je pense que ce mieux, mon bout avait dit, il court à l'authenticité. Il n'était pas sot. A Zongela Kibokoko, comment on a il faut les là? Moi, je suis docteur, je suis médecin, j'ai une licence. Vous croyez que pour devenir docteur, il faut seulement qu'on ait une université? Bako qu'on a vu sur un oboti, ça passe. Parce qu'il va docteur, tu vas titre universitaire. Donc, l'initiation spirituelle, comme en Ngunza à Lobby, et qu'on ça peut boire au salapé avion, au salapé bébé. Je vais conclure par là. Donc, tous à la maïle, biso ba indu, tant bozo landanga pour comprendre le message qui est contenu entre les lignes. Merci. Bon, moi, n'a pas question belé, mais on est pris par le temps. TV la Rangonga. Pour poser 2 petites questions. Nazaki na besoin na iba pour na yo nalandi papa ngunza lobi mwa mingi mais nanga na iba soki makambu o tata ngunza lobi toyi kokuta ngo na livre nini ayebi yango ndenge ni source de provenance ya makambu lobi ayebi yango comment. Et puis deuxième question nanga nazali na posa na iba bakombo ya bato na mona na nini photo awa. Bakombo na bango et puis l'époque na bango et pour moi bien. Merci beaucoup.
nabandi na koyoki motuna boko bana nawe ya liboso matolo mingi na baintervention ya ndeko mbuta osungu mbuta lemba mpe bongo ya biso tozwi motuna ingeta nabandi toza kotangisa tableau ezali loi de la création parce que bonzambe ifaki etangama po eza science mobimba science exacte la science sainte eza batangisaka bonzambe initiation comme initiatique mais baye kopresentele biso yango ifaut kendeka na baloge ya bapaya nzoka bakoko na biso mpe batangaki na baekole lemba ezalaki na batangaki mpe na bonzambe yamoni tradition ezalaki bongo nanu oral ezalaki mpe na makomi nango baotanga mpena ndenge nini bokotikala kosalaka na nsima ya génération wana ezokende mosusu bongo eza koremplace esengeli bongo bainitie bino ebedi kotanga yango wana mais na moment oyo tozotangisa loi de la création e tozopesa bongo mateya olengekani mayo oyo tozoloba biso nde tokotiango na makomi lokola bongo bato dokotolo bazali bandeko baza bainfantia bazali bazokoma moni eloko moko te euta likolo ekiti emolimo nde eyaka na information divine ebai oyo bakoya bacontemporain base mettre ensemble e bakomi mai na bango livre moko te ya mosuni oyo esalami na livre na epai na moto ota likolo mais inspiration nde oti likolo ya likolo te mais fedi na au-delà na monde spirituel parce que na sécurité spirituelle ta bapesa donné bino botina makomi etanga na génération future na bino oyo bazolanda makambo bakotikala na makambo na maboko donc kozanga biso ba élite intellectuelle ba intégrer la science sainte ba intégrer tradition na biso ba intégrer religion africaine to benga na oktabongo nde ezozanga biso baye bakokoma histoire même fumuki mbango mekoni pamba te baye oyo bakomi so afumuki mbango nzambe tosopende yango moni euro na biso mbuta Patrice Emery Lumumba ne babengaki mbuta Lumumba lobi les vrais histoires des Africains. Il ne sera pas écrit à Washington, ni à Grande-Bretagne, ni en Belgique. C'est écrit en Afrique par les Africains. Donc il est temps, tout le temps, nous sommes ensemble, tous ensemble, avec l'énergie, nous sommes possible, comme la vraie histoire. Il y a encore des personnes qui ont véhiculé les messages, qui sont connectées dans le blog spirituel, dans l'Afrique, qui ont donné tout comme Polobi, Tumbanga Lakaki, Mukanda, ya bayi lobby livre sacré bayi lobby ekoya ekokoma banena okomana c'est bon africain comment écriture ni écriture na biso moko bayi même écriture ils allaient au monter que utilisation du thé ça qui ça va bilembo maloba na bino et to benga lembo oyo boy lembo ebenga maboy et ça non déjà ce n'est pas grave ça mais to considérer ma valeur innée ya mutu na mutu o ayaka moni lelo exemple peut-être pour na bilefu so que le mwana a botami des fois asa makambo oyo ya âge na été mbala automatiquement benga ndoki or même te que moli mwana incarné eza une information précédente na siècle oya outil les il faut bon cadrer ya moni na occident même mwana kwa sali kampo eza étrange bako protéger na bayeba na nini mwana se makambo oyo azo incarnation ya nani ya nini osala nini il est de quoi il est capable bisoter et la première piège bâtie sur nous manque d'activité balakisi yo ozala religieux kosambela ntongo midi pokwa ebomi déjà yo et la votre en famille n'a pas d'oreille et oboyi nanu kosala mpo mwana nzala mpo okende makambo eza sérieux osala no ndenge nini donc et tozoya kozongisa bato mambasika te mambo ezaka na mokala loba tobungisi yango comment est-ce que moto abungisi meme nkombo na ye mungu akokela mosoni papa na ingeta papa na compléter leki na biso connaissance eza nini tala biso balinganga mwana botami lelo so ozwi cerveau na ye otia yango na contrôle analyse électroencéphalographique otia yango bapareil mwana wana âge cérébral na ye mbula ya cerveau na ye jamais ezalaka zéro aloka botami lelo okomona cerveau ya mwana botami 70 ans 80 ans ça veut dire quoi mwana est-ce que botami lelo aza kaka zéro abotami lelo otali cerveau eza vieux de 70 ans. Ça ne vous dit rien. Docteur Moussou, professeur Nabiso, ils vont vous expliquer que réincarnation, ancêtre, c'est vrai, ça existe, c'est scientifique. Mais ignorance, blocage, noir, congolais, c'est de croire, oui, oh, biso mboka biso eza lola. Alors, mboka biso na diamant na wolo, eza banai. Vous donnez ça au Rwandais à tout le monde.
bino moko Pardon, on a quoi intervenir sur mon mouquet par rapport à l'explication par rapport à la question. Na évité ceux qui ont posé question mon quoi mouquet pour notre réponse pour évoluer. Est-ce que tu as osé croire que ezakana toza na existence ya ba esprit mauvais na ba esprit ya bien? Question na ngana après na évoluer. Ozo ndima ke toza na ba esprit mabe pe toza na esprit ya malamu. Bon, toujours répondre pour na binte pour bande ko balandi. Voilà. Molimo azara mabete, azara malamu te. Ndenge yo nous osalela yi. OK. Alors, ce qui est là qui bongo, et là par rapport à l'inspiration de mon lobby. Dire que mon lit, moi, bon, moi, je mets un peu en doute parce que il y a une force sur la dualité. Tu auras toujours na positif, tu auras négatif. Alors, selon Kibomoto, il a dit que inspiration, Moutou, tel que je suis, nakoki kose basé dans le mal, donc la source nanga inspiration nanga ezo utaka na mabe. Donc moi je pense que na makambo ya mabe tata ndalo ba kopina chapeau na lati azo laksa nini boy ozo comprendre na kolo tata zolo ba bien chapeau na lati ba tunyango bien bona boy tozolo bela tolobeli plus makambo bien na émission na biso eza bien kolobela mimi makambo bien mais tokoki ko ignorer qu'il y a aussi une force, il y a mal pèse quelque part. Alors, par rapport à la question, il y a jeune frère Nabiso, est-ce que inspiration, parce que le but te recommande par rapport à inspiration, parce que si comme Mala Moizali, ma bépa ya kawana, à s'infiltrer, à copier ça peut message nae, à glisser peut message nae, batuba, parce que il y a un loba qui n'a tout une question. Est-ce que vous croyez qu'il y a quand même force à ma belle, force à ma lame? Ok, donc c'est un peu ça. Donc il y a inspiration. Moutou moko pe à ma belle, à quoi y a pe. Alors pour ma belle pe, on m'a la forme et comme il pénètre moi bien. Mon moi bolimbisi. De comment bois moi c'est moninga na ye. Ayebi ke kozo moi c'est moninga la ma belle. Moi je suis dans ma lame. Ma inspiration pas ma belle. Soko kena ye bokena bino botabo sali mbala moko nana omona bino. Tu comprends? Ti a compris ça sur inspiration que te korozo appelle moi ça muto kena ye mbala moko tiki na we ça na ngopelo roté. Mais inspiration déjà ezaki mabe. C'est na ébé ce bozo comprendre comme non loba. Mato to landi bino pe ntikali ni voilà, c'est na loba ka ki non. Inspiration ça bien mais qui peut muto ko za inspirer pas ya nani? Azaki inspirer pas ya Madame, toi qui inspiré dans ma paix. Mais tu as eu un message de tout le monde livre autant dans la Bible. Docteur Outi Kolobake. Et ça n'a pas inspiration. Balobi ma comme si tu combat quand tu combat qui pourquoi? Parce que un homme cultivé a ça mouton à armé contre les flous. Les camions sur ça n'a pas point d'interrogation. Pourquoi bah tu as point d'interrogation là? Pourquoi bah combat qui a monté? Ceux qui te combat comme c'est écrit dans le livre déjà. Que ma cambo Jésus ça là c'est de mettre comment même mais pourquoi ils n'ont pas écrit? C'est ça mon problème. Est-ce que bateau va s'inspirer qui va commenter qui malam ou tout qui m'a bé? Papa, il y a aussi on a besoin d'un pied levé. Donc, et là dans ma camomoro calmement. En dehors même il y avait une mission comme ça to vendre entre biso parce que toujours le cas toujours. Comment ma seconde question n'a pas été répondue. Non, parce que na moni do ke na ko débonder moi ke pour na ngo. OK, merci. Mais lo wana ngena lo bakaka bino moko bozo lo ba pe bozo pesa ba réponse parce que tatangunza lo bien. Mon lit moi en soi za la mabete. Façon yo za ko orienter yango. Et là on se va ko inspirer ngo boyi. Mais yo tellement za animé na mauvaise forme même na ndenge ya mabete. C'est le quoi ne ba bombe ba bazo salati. Et ça ba inspiration. Mais est-ce que mon lit m'a inspiré pour ça bombe atomique par exemple? Il y a mon idée que ma béona ba moni gloire où il faut revenir ba mon voilà à sacrifier ba. Est-ce qu'il faut pas bételer ma beaucoup? Donc ezali na ba sens ndenge yo ko mais peut-être ba inspiré que ba ici tel loko zo sala bola munanga ngo tel o zo sala mabe na ngo yango. Mais yo que se penser na mabe. Na mabe no moni gloire ko revenir na bino. Mais na tando bomi ba. Vous comprenez ce que donc na sanction de tatangunza ayebiso ke molimo ezala mabete ezala pe malamu te. Donc yo moko ndengo za komemela yango. Moi je ne pense pas que mutu asala bombe atomique ba inspirer que no sala bombe atomique. Non. Il moko a choisir que non, on a gloire, il faut te détruire batwana pour gloire revenir biso.
est-ce que nzambe pena ko inspirer mutu po aboma muninga ni mutu. Donc merci beaucoup pour la place OK voilà papa. Il y a un moment dans le toujours oui. Olobi nzambe pena mutu ko inspirer mutu asa lelo ko mo boye boma batu. C'est qu'il y a une autre source il y a inspiration. Non balaki si est déjà parce que mbazo la sena mabena malambo za nzambe wana. Yo ndo ko ba so nino ko poni. So ko poni nzela mabe. Utuni mabe. Bako beto fimbu te mais yo eba conséquence ko la ndana mabe na yo. Matondo mopandi. Moi donc to kene mingi te. To zongi mukene bi ke bino de fa répondre mais to zotale na mwango. So que to zongi ndeko na biso na question liboso pe ko répondre na. Est-ce que eza na livre moko oyo bino bozana bo bozwaka mwa ba notion ba connaissance so boko pesa na batu so boko tanga kombo ya livre wana en attendant basa la livre sacré si je comprends bien. Est-ce que vous avez une source d'inspiration ya mukanda moko boye oyo botangisela yango bato bango mpe so baza besoin connaissance bakoya pembeni na bino bolakisa bango mpe mais puisque oyo bino déjà botangisaka bato donc na banze motu eza na sens yango wana déjà topesaki biyano parce que ye moko déjà tendali na deuxième étape ya motu nane toza na loi de la création torépondaki bon déjà mibeko ya likela siku ya simono anza lobi kaka la loi de la création tozotanga yango tozotangisa yango toza kotransmettre connaissance yango na kati ya bana baindo po tososola ndenge nini tata moke tobengaka nzambe auta pa banda ndenge nini basala nzete molimo esali ezomonana na formule ine na olenge kani nde totoloba chaque secteur ya na molimo ezokamba eteni wana bapeso bakomnanu ya bapaya bacoltan bamanganese badiama eza milimo mobimba eza wana oyo ezokamba esengeli yo oyeba kobengana na nkota na bino eya kopeso donné il faut chauffer à tel degré et naza capable ya boy na boy ndenge mo pe na nzete monso ozunga matlima ozui racine nga monso ozui o gratter nga ozo matiti nga o chauffer na bing na bikisaka boy lole ozui contact na ye okomi ko molingi ya yambo ya nzete to ya etendi wana yo ndo komi ko relata mo epetiki batusima batanga de mona ka premier of tomologue ye atanga kite batangisa kite yenda yena pe nzamba ye abotami parce que ça qui etendi wana ya mikuwa moni première orthopède et yamikuwa idem ophtalmologue baye ko bongisa misu ya bato idem donc ba participa na création na eteni wana bango sko ba yende sko ko tangisa monde bato oyo parce que toza na milimo capacité énergie mon côté ba musu baza bongo ba maître ba koya ko tangisa ba ko tika na sima na ba et poto ya mingi na question na bino livre ezali to tangisa ce qui oye et autant trouver ba source ya connaissance pour tous ça eza bino na fumuki mbangu oya tikela ki bango za ko transmettre ngo pa matériel to ba okende ba loge na bango bazo bomba pe connaissance na bango ya biso pe photo tangisa ona cadre moko ya ko bomba ma poza connaissance eza nde bokasi ya bato sikoyo eza mnoroni ndeka to tangisa balangu oyo nyonso ba balobaki ndeti bango baloba swahili. Donc, ce que nous avons fait, nous avons transmettre. Ce que nous avons transmettre, les langues oyo, nous avons facilité à comprendre et à transmettre. Donc, nous avons pour la date, période, il y a qui pas vite, depuis déjà en 1786, qui est à âge à 22 ans. Na mbanza Kongo na banzi tobela bongo twana kuna mutamachua Congo Brazza batemaki na presque même époque na fumuki mbangu toza na roi na biso roi banzi tata mesa ko sunga ingeta baza bango wana makanisa totelema mutamachua bango na Congo Brazza mama kimpavita ya kimpavita niteni ya lelo to ba Angola o toza bongo na ya vita nkanga azaki bongo bengaki ndo Antonio prima azaki bongo wa ngaka bataille dans mwila ba batelema pona ko repousser pour tigaza ko exploiter minerai et ancien royaume to batelema ki ba repousser bango mais après bataille ba ko corrompre Mulaza ndeko mo ya tribunal Mulaza ali parmi ba garde corps approché ya roi parce que na kala roi ba ne ko bunda bitumba pa conquérir po atinka benemi a conquérir ni abatela mboka donc roi azaka pina mutamakasi guerrier voilà yango wana desani ki yake mbuta nani ya vitankanga les azui trahison ndeko moko atie mbeli ya koi portugais
baye bakati kingo et bake ko célébrer mutu na ye na messe na Luanda. Donc azaki roi et dambula oyo wapi mama ki ba scolaire aye na nzela ya Ndontonio Malawi ndebo maebo ko émission yaki ba vika ebo na 1700 4 et 6 ndebo maiko la bafumu kimbango bongo na 1921 fumu kimbango donc récemment ebongo ko pesa biso message nouvelle ko panza yango na bandeko balinde bakwa bongo kozwa connaissance les connaissances des abokasi pona ko revenir na banso botondi question te et botondi réponse te tout sur tout qui est sous musika makasi koleka. Bon ben je pense que papa Mouza tant ils ont moqué parce qu'ils ont un message au passé dans le public. Matolo mingi na banzi ça papa bo. Ingeta eza penza bongo na banzi baona bablakisi bino baza lokola bassin bato bandimi kokufa po loposo moyindo azwa valeur. Donc eza mutu nyonso apesi nzoto na ye po bato mosusu bazwa bokangola mindenge toloba. Donc ya se sacrifier eza lokola moboti ya se sacrifier mpona bana na ye po lobi bana na ye bazala malamu. Voilà. Donc baza lokola basantu na biso ndenge babelela ba Saint Pierre, ba Saint Paul, banani. Donc bango mpe baza basantu ya biso. Donc na pour parachever moi moke. Évidemment naza tata ngunza te, mais toza na moi ma connaissance déjà toza na kati ya koyekola. De bongo tozo kende penza mingi penza te. Donc tozo kende penza na clôturer émission na biso tata ngunza tozu moi nguka mulai. Vraiment ce que beaucoup luka ko conclure l'émission pour tout ko passer à table pour continuer la cérémonie là. Matolo mingi ndenge bongo to ebisi ndeko mutamachu azaka bongo mapinga soldat bundaka première guerre la guerre mondiale akendaka azaka ko réclamer la récompense ba récompense ka ba soldats français mais ba il bazwaka récompense tende asaka yaka club moko amical donc ba ressortissant ya Congo équatorial zone ba français pamba te ba grader bango pe ba récompenser ba ya musela ki ni makina loi donc comme pe en ça so de les mature comme région mobile parce que a défendre qui ba intérêt général yango na tozo le basa de ba longo ba centre na biso o fini tout batang sa biso bango parce que ba on ba référence ya biso neti ta ba référence ya homme politique parce que na adjoint zaka na ngome à parvenir kolobela roi ya belge en face do azo banga te vini so compter na ni génération fiti c'est pas ba ligne ba to apole c'est un peu ça donc pona tata biso o so na bandi to location ko beng cécilité na bandi to zape déjà na manaka ya ici avril ko fundi mbanga bandaka siko musala wana pe to beng ça to poussa sous plateau na makasi ko leka na base intervention to sala benga ngo lekola na français panel na bandi pa de côté ba kozala na nonga donc to na panel pour moi je pense que papa toko pour la salle mon comme nene pour vendre on invite des gens une conférence exactement une conférence de presse parce que au fait tout ça là on est en catimini on n'a pas peur. C'est notre ancêtre, c'est notre vulgariser. Dans 4 minutes, mais tu as besoin de bateau pour accompagner un message. Non, pas de souci. Jusque là, nous avons un espace. Tu as la police, pas besoin de plateau. Nous avons un espace où il y a besoin de temps. Oui, tu as actuellement, ça m'a pas dans la corona. Donc, toujours le bien dans le sens que l'élite où il va accompagner Tata Ngunza parce qu'il y a un guide spirituel, la connaissance sur un niveau même si pas aux États-Unis. Parce que jusque là. Non, aux États-Unis, c'est lui. Exact. Donc jusque là, dans notre monde, Oyo, Azoloba, Azopé sa message Oyo, en dehors d'ailleurs. Donc, Azana nous attend Oyo à former l'élite Oyo. Ndeti bino bozaboye, bino pe bozanata pour former ndengwana message etambola. Alors na minute oyo boko excuser biso tozana parce que ndenge na muke tozali boye, eza lokola ndenge de cesse ufumunko sa pesa ki. Alobi na l'idée sur moko est-ce que bakolesa mukili. L'idée sur moko ekolesa mukili. Batu bazotala ekabi. Oui, l'idée sur moko olesa mukili. Mais la question à patience. Pour l'idée sur mon corps, ceux qui ballonnent l'idée sur mon côté. Et vous dites ça, ma dé sur le coco. L'objet sur ma dé sur les dimanches, ballonnent en dessous. Et vous dites ça, tu au moins les commis vert, les commis sakumbi, les commis polo, les commis sac. Saki, les commis basaki, n'a pas saki dit, et il est mon qui est mauvais. Les amis, message n'a vu ces amis fouiller la patience.
ozomona donc eza toza na kati na ebandeli fo sikoyo na ebandeli na bao bakozala na biso ezala bato bakozala mpe baélite bazalaka te tokei bino par exemple bolobi boforme bato bopesa message me boza na connaissance na bato boza limite donc toza na etat ya ebandeli oyo tozosenga mpenza bao bakobakama biso baza mpenza baélite donc biso totambolaka boye na kotala biso kaka bayebaka deja ke bato baza donc motu mosu akotaloka yo yebi motu oyo asaproche donc toza na bato mosusu toinvitaki bango tomoni mpe bilo mosusu eye awa eza esika mingi tozokende mpenza na koclotire matondo na batelespectateur na biso bokolimbisa pase tozwi bino ngoba molai mingi omoni eza émission eza toza na kati ya ambiance ya feti toza kodéborde mwa moke vraiment milien fo esika bozali tozokende mpenza na koclotire émission baoyo bazolanda biso ntango nyonso ozoba bosabone massivement bokokaka koyeba bainformation oyo ezali spiritualité na biso baafricain lokoso moyindo esika nyonso azali aza na besoin ya kolanda mateya oyo tata ngunza azopesa eza mpona lobiko biso bayindo ezali mpona bomoi na biso na mikolo koya nde bongo tozoka bosabone massivement omonaka ntango oyo ntango tozobanda émission na se wana banimero na biso ezalaka wana nimero ya tata ngunza ezali nimero na biso ezali nde bongo bokobenga tokoyeba koyano na bino na bamituna oyo boza nango so boza na besoin ya connaissance ingi eza tozali wana tokomemela bino connaissance na bino nde bongo tozokende mpenza na clôturer matondo mingi na bandeko oyo bayaki kotala biso bareponde na invitation na biso matondo na tata ngunza na kopesa biso ngonga na bango mpona koreponde na mituna matondo na tata mesa mpe boyei malamu mosusu na tata kabanza vraiment toza na esengo mingi totombeli bino mobu molamu na biso bayindo nyonso tozokokisa 132 ans depuis boyei ya Fumukimbangu nde bongo tolobi bao baza kati na biso bafete baza mpenza na esengo mpo tobandi mobu ya sika te totopeli bino en tout cas matondo mingi na bolandi biso vraiment bozala malamu esika bozali matondo mingi tata ngunza malobo mboka bino matondo topesi bayenge na baye korépondre éducation na bayebongo bazwi ngonga te mbala nsima bakoya koyanola lelo ezalaki bongo mbotama ya mobikisi ya biso bayindo Fumukimbangu wapi oyo abimi bongo na tata kuyela na nyengo ya Louise bango nde baboti ya Fumukimbangu oyo ayaki bongo nano na mabele ya nkamba kasi bongo ayaki bongo mpona bayindo nyonso esengeli abanda quelque part bongo abanda bongo mobanzana esika wapi miso efungwani esika bandaka komona mpe azokosa komona na grande distance donc Fumukimbangu ayaki bongo asalaki babikama oyo asalaki ezalaki mpo bikama wana ekota kati na moto moyindo e moto moyindo azwa miracle wana nde atransforme environnement na ye atransforme bamatière première nzambe apesi ye mais lokola moto moyindo azalaki mpenza na bososoli ekotaki na mosina Fumukimbangu te esali ete tokomi écart l'homme noir na Fumukimbangu ekomi écart ezali espace wana etikali fesiko to rapprocher l'homme noir na Fumukimbangu nde wato apesa biso nzela ya connexion na bakoko na biso bancêtre na biso bayaki bagénie créateur ebongo baza na basecteur nyonso oyo bongo tolukaka développement nzoka bango bana basecteur bana masweki bana connaissance wana bazopesa couverture na bana biso tozobota esengeli bongo tobongisa environnement bana bakokuta environnement eza propice eza malamu po te bazwa évolution donc elo ezalaki bongo mokolo esengo ya ntina soki bongo bayini bazalaki ya kolamuka mbe lelo eza ferie chôme mpe paye partout oyo na mabele ya mfika pamba te Fumukimbangu aza bongo netobi molimo mobateli ya bayindo soki Fumukimbangu ayaki te abundaki te pamba te tolobi nanu te na mbanza katanga na boloko akende komonana na Afrique noire na badirigeant nyonso aketi koparvenir komonana na roi ya Belgique po asenga indépendance ya Congo mpe ya bapays nyonso bango bazalaki kolokola kokanga koboya kopesa bango kikwanza na bango donc Fumukimbangu aza bongo axe central aza bongo nsonga nzela na biso aza bongo moto azolakisa biso nzela ya tata wapi lobika bayindo eza bongo kobimela soki moyi nayebi Fumukimbangu te nani bayebi nano nzambe te bayebaka nzambe na nzela ya motinda na bino na nzela baboti na nzela bakoko na yo nde bango wana bakangani ti mosuka epai ya nzambe na bandi lelo ezalaki nde totoloba mokolo moko monene mokolo moko ya esengo mokolo bongo na kimia ya lipamboli ya bayindo banso bongo baza misika to mpe bongo pene baye
tata afungola mayele pe bwanya bana babiso babotama na souci ya mabele ya Afrique ka pamba te balingi Afrique sans les Africains tokoki te ko perdre Afrique soki biso tosali makasi te Afrique tokoki ko perdre yango pamba te baloposo mosusu bazomona Afrique ya lobi ndenge kozala balingi te Afrique ezala développer pamba te développement utaka na connaissance yo moko za maître développement na ba capacité o nzambe atikati ya bayindo na considération ya moninga la pembeni na yo ndi tosala bokasi na kibo moko ya fumukimba ya tradition na biso tokotombola Afrika pe le poso monde ozongala lokumu na ile bazali nango avant uta engipitu potika na kimia tata mato atondo